Frère Nabino, artiste Nabino, pasteur Lité à Kanda, à Likolo vraiment à Pambola Bino. Yende mutu a permetta ki likambu oyo e salama tope e kokisama lolenge oya lingaki e salamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete to botama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oya permetaki ete lingo pona biso conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que pasteur Lité à Kanda na eba kiteke na sekisa mabota ebele eza mabele na ngai eza mabela changu ne grandi na kati ya changu to sali ba sport na changu to sali o nyonso esengeli to sala na changu changu pe ezalaki na matanga ezalaki pe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango changu eza munene ba artiste bazebele Bible ezoloba chaque chose à son temps. Tant o ezate ende kona bino artiste Lité à Kanda. Ndo moni bazako se manifester bongo. Baningaki pe ba marcher ba tambola. Mais toutes les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK
ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Nzamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila, nzamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité ya Kanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka oboza na ba diaspora eloko ekamwisaki ngai na bokecho alobeli likambo oyo eloko ekamwisi nga Tshura Mboma lembatable alobelaki likambo oyo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa, lelo toye kopanza te, lelo toye kobongisa parce que batu batondisami na makanisi ya mabe bayebi ete artiste lité ya Kanda lelo tango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non, ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela, naza mwana Kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai, comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai, okoyoka ete artiste comédien lité ya Kanda afinga nanu mutu te, aboma nanu mutu te, ayinana pe na mutu te na mokili. Na vivraka na système moko bato ya mokili bazoloba ete makila na nga na ye eyokanaka te. Lelo naza koinforme bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye ezalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger ye babengaki artiste à danger azangaki te, atikaki leki na yete lité ya Kanda abandeki kokoma na kasho place bacheki nga 6h juste 7h komona ye aza deja wana. Merci kulutu. Nzamba pambulo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Congo. Nzamba pambola yo. Yakoloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa, même na ba province o botika kingai te bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso eloko ezokamwisa ngai. Ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème bozalaki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be internet. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya kotia yango. Nzambe apambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite.
comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa abeta boloko elelisi ngai nalelaki mpona bajournaliste te mpo bajournaliste na bino fonction moko te fonction na ngai eza bacomédien omoi na monde ya comédien na monde ya comédie tika to explike lelo ngai naza artiste so akoti na kati ya scène abosanake oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyaka nde na kati ya mosala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga mosala théâtre ayebisanga boye héritier ya famille mwana na ngai mosala ozosala fo yebaki eza na bato babanda yango eza mpe na bato batika yango yo mpe lobo kotika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki natali na niveau art abima liboso na ngai naza na barespect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye nzambe apambola baartiste comédien nyonso nasengi bolingo epa baartiste comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho baapele oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege na ngai bacomédien bakolege na ngai bacomédien babengi ngai bayebisi ngai ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement tellement elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour oyo bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango mpo bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango nga na uti na maboko ya pasteur de la foi alakisanga kisi te même ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai natelemaka avec Fox koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio na kondane ye batindikaki ngai ye basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na ngai oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci ya kobakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka nabongisaki pièce moko mpo na yo ojoue omona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando yebana okoma na succès okoma fier bando yebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake nakomi fier olobake nakomi fier entre temps tokomi komibanga boyeba ngo bien soko bengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswana nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge nazabwe nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona ka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwasi oyo nakomprenaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te koremercie yo nzamba pambola bajournaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka ngo na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai
fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na bapel na bango ebele ba komaki ba message ya ba encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazo zanga na meme nenga ko s'exprimer lelo ne ko comprendre ke bandeko na nga ya solo nazo mona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre azane eloko te grâce na bino nenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai ba yokaki pe basali quelque chose na zali banda nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo tela ba problème nazo kutana na internet soki na kena mutu o to sali eloko soki na finga ki batu nenge na saka na comédie na ngai ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse soki leki na chaîne na ye pona ya zo trouver ngo normal azana problème ité mozo koma na condamnation soki lekelaki na chaîne na muninga na lingi na sala ya batu nyonso na moment obo ye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki rananga bien soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nanye mission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika pe na remercier ye papa na biso ya comment likundi protège bubulu yondela merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga. Merci beaucoup. Je pense que exposer l'équipe malamu toki na jeu à question-réponse. Ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur lité akanda za mieux placé aya nola na mituna yango. Parce que na yena yandi mosi na hôpital. OK. Voilà, participation ya Kulutu na biso, le président ya artiste en danger Tchaka Congo. Il veut dire un mot parce que azo kenda qui peut artiste msusu parce que te akanda zaina danger azasu na danger te yango azo kenda continuer musana il va dire quelque chose. À vous papa. Bon, en tout cas ndenge liti akanda à lobby ndenge liti akanda à lobby même ngai soki na yebani sona ko ma propre boye c'est internet bon mi bata maboko en tout cas liti akanda lo à lobby vraiment c'est très triste azaki trahi na baninga ba trahi tout le monde tanga yaki na buloko boko bangona numé loko bimina maboko na mnoko nemoko ça va vraiment na kosenga kaka ke bo edaka biso ba artiste surtout bande biso ya YouTube bande biso rendre biso mauvais service bonira polémique dossier ya liti akanda ça continue avec Kizinjora fa ka ngai avant-hier kana dikamboka ya liti akanda le lobby va bien gagner na parquet surtout ça intervention tête dans le lobby kangi déjà voilà dikambo ya Kizinjora alors en bref
bolimbisanga fana ndenge alobi ke on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni comment on s'est bâti. Je crois namatanga mama Chako. Namatanga mama Chako yoki ba comédie baloba biloko baloba ki boyoka ngo. Que yaza comédie. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger et zalaka pour tous les artistes. Net lobby wa mona ki lobby ki na RTNC, Karou va être comme gratuit. De so bunda pour les artistes. Pour la tozo on papa lité en tout cas beau soutenir yé. Ils ont un moment na yé. Moni ki na tongo na tozo yandi mo faut évacuer. Na tiki na AJ. Yango mona mbango na so na AJ ils ont ndako en tout cas. Vraiment merci na ba nusu basala internet en tout cas ngasu ko benga émission tout na boya katé parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pacha Kongo azokende. Tozo banda question j'ai la question réponse n'est peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Ouais. Allez-y. Écoute un micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga Junior Moyoabu pour Nabao Baebingai. Question Langezabou. Je crois que nous avons solité à Kanda au Bandatang Wazalaï na parquet. Nous avons parmi bateaux Bundi de quoi ça nini Abima. Mais nga personnellement na sala qui analyse ya Solanae. Yango na bina tout na au fil de tous. Lité à Kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango l'Obama de tous les mots qui obétami 12 et pas artiste c'est fallait pourquoi. Et biso en tant que professionnel de médias tolingi toyeba. Est-ce que lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi gaulois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofi ou bien hérité wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Tozu deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment on a Yams, maire de la solution, ici M Télévision. Question Langeza Boy. Zami balé en tout cas de Golimbisa. Quand on vient ici à la caméra, il faut zapper moi clair dans ma ramoussou. Yo za comédien, bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies qui font des choses qui font na poma mutentel. Mais vous bimisaye et até. O akufa ki azwaki poma entel. O ba la mbasu ezaki pas comédien entel. Voilà. Mais yo za lelo trahi par comédien. Peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makambo mabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice ke kombo na ye. Bandeko ba vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis aïe. Première question là. La question là s'il vous plaît. Peut-être au pesa bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets, to yoka ki ba kombo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme place comme ari ba kanga yo après quelques temps président na bango ya ki be ko rendre visite na parquet. Tous allez qui jouent wana. Mais tout autant à comboter vous allez bien sur yo lobby. Première question. Deuxième question Nangeza Boy. Lelo yo fali pour en Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Il était à Kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable, bah ta presse il était à Kanda abimi. Mais sorry il était à Kanda Kangamaki. Il a parce qu'il y a un concert, il y a Fali. Il a parce que l'ité Yakanda parle de Fali du côté positif. Mais les lots, l'ité Yakanda dans la prison, Fali na Tanzanie, rien à dire, de éviter tout le banini, ou garder toujours la bonne relation, au Lobelara, un président junior à Lobi, au Lobelara à Fali, ou bien au Kwandi Mamou Lobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. C'est là. Ouais, bonjour. Journaliste ma vie internationale. C'était à Kanda question dans les alibois. Tu n'es pas page télévision. Mais tu n'es pas que page qui sur place. Tu es comme on qui n'est pas Congo TV.
Elenga Congo TV une émission ça qui va propos de ça qui que l'ité à Kanda a transféré na prison Makala. Mais ton moni le sous car Elenga Congo zonyo lobby que on a message nous ya sous quand to retenir yango toujours au kufa. Mais les gens disent que grâce à Elenga Congo télévision de l'ité à Kanda a été arrêté. Ba lobby est-ce que monteur ya Elenga Congo télévision bakata kate il fallait zapper place yo lobaki que beaucoup liondela ngala finga marambo salité ezaki complice ya Elenga Congo télévision ou bien yo moko yebaki marambo bande ko binisa. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. À répondre, molo. C'est bon. Première question, tu n'es pas Papa Junior. Non, c'est un journaliste, tu comprends la question pour te gagner temps. Question est-ce que Fali Abetio 12, Osaka na Fali, to commune au Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o na kozongela sikobe émission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o na koloba pona likambu yango. Ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te. Bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango lekelaka. Ngana mona ki yango kaka eza accident musala. Pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet. Negoyam ça tuna deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour parce que je pense qu'elle a répondu. Voilà. Oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutu na mutu lelo za na noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makamni ezo lekela awa. Na boyi na tanga kombo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na go senga okomelanga na WhatsApp. So okomelinga na go tindelo pe na photo na ye. Ezala sans problème parce que naza pe mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babo kilo ba yaki na ndaku bateinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tout il a fallu au répondre de relation on a fallu Tanzanie. Merci site combo meilleur veut ba solution yam nzamba pambola yo na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango to mona pe batu ebele na kati ya famille ba kufeli être cher mais mutu abosana ko lia fufuti lelo na famille azate Ozolanda, to supporter côté wana, ce sont des réalités. Tant que tozo kola, tant que tozo vivre na mokili, faut to eba ba réalité ni to okuta na ngona vie. Même nga moko na kufela pe bato na bande ko linga mingi. Na kepe na zumwa ko ina meli, na kepe na zumwa bière na meli, eza ba biloko eza normal na vie. To sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elenga Congo et Saliba Kangangai. Elenga Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangai Penza Biente. Azwa pete ya gotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na ko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei mais tango cheka téléphone alito iba jipe kitio moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozala katangu tuyaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo Elengi ya Congo na bana ko travailler na bango lelo te na expliquer bien boyeba. So continue na kati Elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele
même si on a la voix du peuple au monde yango naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango c'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai mukolo site wana eza très simbele nga pro alobaka te abatama na sima caméra na mukolo ta loba mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na bandeko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te eza façon na nga na sala ka musala mutu mususu azoloba keze elengi ya Congo po eleka na chaîne na yete soki eleka na chaîne ene muta gagner ba vie wana aningaka tenir mo wana te on remarqué ba actualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya ba problème à mabala ya ba problème ba comédien to loba yango na ba site nyonso soko moni liso za d'accord nanga te na makambo na loba supprimer ba vidéo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni ba bwaki nga na podium elengi ya Congo atali te muto bakoko bwaka ebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini ndene expliquaki na elengi ya Congo aza na problème te même yo pe mukolo koya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo telo pe kozala yo mais to monaki très simbelenga telemaki pa lobaki pona kokanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to wuti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé ko soutenir ngai po nga pe na soutenaka bango merci beaucoup nzamba pambola elengi ya Congo merci Tozi. Merci beaucoup na répondre pour na relation na ngana Yuri Kalenga oyo aza boxer asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box ndenge mutu na mutu aza na titre pe fonction na ye ngai naza artiste comédien fonction na ngai tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi papa lingaka miziki mingi papa lingaka sport mingi ngai pe naza na ba fan ebele même na ba famille politique même na ba boxer même na ba joueur naza na ba fan ebele naza na ba fan même ya ba combattant aza combattant mais aza fan na ngai aza boxer aza fan na ngai Yuri avandaka na poto nga na vandaka awa ndenge ka bino bobetaka masolo na ye ndenge nga pe na betaka masolo na ye toyebani kaka na musika lokola ndenge totalaka bango ndenge nga pe atalaka ngai c'est-à-dire nga na Yuri Kalenga toza na relation moko te nazo reconnaître ye kaka lokola mwana mboka na mboka Congo makambo ya fingaki makambo ya lobaki naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye na boketu pa lobaki na ebite so botalaki yango boketu pa silika kitango yoki bakangi lité ya kanda c'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimaki na ndenge na ye mususu tango yoki bakangi lité ya kanda afukami abondeli mususu tango yoki bakangi lité ya kanda akoti na ba publication a publier mususu akoki pe ko supporter yango te alobi ngana bino to ko sila na lelo nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te total na kana musika merci oui effectivement muto bazobenga merci ndeko Christian muto bazobenga bandeko s'il vous plaît to sa musala bandeko bokomi ko bebisa merci muto déjà bazobenga Warion akomi na invitation ya libela na libela esika yoki ete artiste na yazo prester akozanga te koya place wana pona ko soutenir artiste na ye côté wana na kosimba yango penza ebele te parce que y a des questions où ezo créer lisusu ba polémique ba tiraillement
ndenge nalobaki ete il y a des questions autokoloba ngo na mission en privé pour na kopesa éclaircissement na likambo yango parce que semaine tozo banda eza déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci ndeko atunaki soki nazwi ata appel moko ya falite ba appel ezalaki tellement ebele téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te po mokangami ba pesa ga téléphone te téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba bengaki ngai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete po na yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazolo babwe mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba fete lo baka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipambo lia lite ya kanda ndenge pe nzambe akopambola yo lobi. Ngai na ndimaka te. Kena koko zala o naza lelo. Ngana yebaka ke naza accompagnateur, naza ko accompagner pasteur de la foi po ya koma na succès. Na se limitaka na se limiter. Na yebi ke vina ngeza ko accompagner mosala nzambo yo. Nzamba ko pambola nga d'une manière ndeto lobaka d'une autre. Nzamba yeba ki ndenge ni akopambola ngai. Mais si bitima kaka ninga na bande ko soutenir ye. Pona sepela kino na lipamboli na ye. Parce que c'est mon papa, c'est mon vieux. O to beti na yeba rompwenga ba makoloti njil. To katisa na yeba maya Sainte-Thérèse na ba boatu na ba 20h na ba 21h. Ngana yeba ka na sa ko accompagner succès bongi na ye. Lokola na bande ko soutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana. Ndo moni lelo nzamba futi ngai. Ngai naza na problème ite na ba artiste comédien. Comédien nyonso aza ndeko na ngai. Même papa Rabi aza pembeni nga tango na bandi théâtre na bande ko yeba ko lobate. C'est mon papa oh soki lelo nazo leka na be mission nazo s'exprimer boy. Yepe ayeda ngai. Azo ebisanga koto balobaka boy. Koto balobaka boy ete. Na ko kamwa makasi soki lelo ba comédien baza na jalousie to pe baza na kanda ya succès na ngai eloko ekokamwisanga makasi yango wana ozalaka pe na succès sila yo nzamba ko osala ke succès na yo ezonga mokile za mokila tour à tour ngai naza na problème te na ba comédien tuna ba président Elombe tuna ba président Masumu tuna ANTPC mobimba tangu nakutanaka na bango yaya za yaya leki aza leki mama aza mama nazaka na problème ite na mutu bango kutu bayebisanga babi ah lite ya mwana malamu mais soka lateli biso bilamba na rouge alataka ndete ezalaka na ba whisky na kati tika nzambe apambola bino merci voilà naosenga tovandaki tosololaki nakute na Barnabe okolia mbuma nakutanaki pe na ye namoni ndenge bandeko na liepe mwa vungule ya kotokisa ya kotumba ya koyita na pepi pe mwa wese kote wana na suipe expérience merci na ndeko Adam Siluzolo bango nyonso tokutanaki nzamba za nzambe a permettre boloko il faut toloba na nzambe merci même ngai nazonga lisuna ndeko ya kesu ya journaliste à Luanda na lobata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo efongolinga makambo ebele elakisi ngai pe batuni na ko vana na bango na batuni na ko lia na bango ekoke kozala pe boloko te ko kozala pe poison